Tu peux aller nzamba bombio. On a ngamba bien. Bien mais ngala zaki na ngamba bien. Kolo bombanga. Ngala mona camarade na ngai bien mais personne un bel ami, une belle fille. Soka oloba très douce comme ça elle veut pas parler. Ya. Bon moi na nyoso. Mo bulu ngala sali bele mais sali ngote. On ngala sala bon moi nga ma pauvre sœur sala ngote. Personne âme. Mais dans le Seigneur, menaya poto awa. Namona kaka bazo benganga kebela makufa. Awa benga bela makufa nga bela makota ndako bela sida. Ti la dernière point. Atiki maman na ina passe dans beaucoup la famille na bien aimé. On nzamba épargnanga na koyeba nzambe na ondeza ya motu ya bien aimé. Koyeba nzambe ndele kinyoso mutakosa yote. Beta tolo kozama ngambo bien. Beta tolo bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Beta tolo. Kopona nzamba solo. Na betelo réalité, na betelo Bible te. Na pela poso di mangate bien dans le Seigneur. Soki nzamba peso sikela motemo ndi mangandi bi. Soki nzamba boyo ndi mangai. Ça m'est égal, bien aimé. C'est ma vie, c'est mon histoire. Dieu m'a fait grâce. Na bête la question avec affirmance, avec assurance, bien aimé. Natina. Est-ce que Maëla Motonde, est-ce que n'est-ce qu'un Zambé bani? Totangi na mukanda Matthieu, bien aimé. Matthieu 10. Bien aimé. Toke na Matthieu 10 et le bien abisso ninyao. Bele beto otana lisolo oyo toyebi. Je suis na tambola. Azali ko tambola bien aimé dans le Seigneur. Na ko tambola na ye. Avec on s'est retrouvé na mwasi oyo azalaki kobela maladi ya makila. Bien dans le Seigneur. Un instant. Que je fais un instant bien aimé dans le Seigneur, je vois pas bien, je pas mis sous. Alors écoute là moi oyo. Alors écoute là bien aimé là moi avec la perte de sang. Na kosala ba guérison na ye. Alors écoute, moi je suis dans la perte de sang, bien aimé dans le Seigneur. Moi là, moi je suis besoin de kolobake abela. Tango moulayi. Mon bali na ya kimaye. Bana ba kimaye. Famille na ye bois kisiye. Souffrante qu'elle était, mourante. Ye moko na ngambu na ye. Yo kanga bien aimé. Wana zaki par na ngai. Soko ndimi ngai te. Nake na makomi. Ma commence à la bien aimé. Que moi, je suis avec la perte à Makila. Avec la perte à Makila, bien aimé, Katinaye. J'arrive pas à trouver le verset, désolé. Avec la perte à Makila, Katinaye, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon Jésus. Koleka. Batouba lobby. Que Jésus oleka aso que nous sommes musala na ye nenga zali ko tambola bile meyo kangai pona zo balo ko poni ozana ngambo ya bien ozana ngambo ya bien mutako sote muta décourager ote muta décourager ote
na ngambo bien. Mouto a découragé yo te Jésus bien aimé dans le Seigneur. Jésus a tambola tambola. Alors que osala musala na ko sala. Na ko sala yango. Asa miracle, awazong sa miracle, awasa miracle, awazong sa miracle. Il y avait quelque part dans une ville bien aimé dans le Seigneur. Oh moi na moi si. Azaka maladie à perte de sang. Avant na bamboule belé. 12 ans. 12 ans. Bien aimé. Oza moi si le kolangai. Oyebi kaka soto comme dans la période na biso wana. Bien aimé dans le Seigneur. Au moins na kanet ke mokile beba. Mais elle était malade pendant 12 ans. 12 longues années. Chaque mois, chaque jour. Chaque mois, chaque jour. Chaque mois, chaque jour. Mon bal, il y a encore un mois si à bongo. Ata yomoko. Ata ba aide toilette na hôpital ango. Parce que ba pansement il y a un traitement. Mais comme à un moment mon pote fait kauka. Mais il pote à libella. Bien aimé. Mon bal, il y a encore à recevoir ça mon bal na mon mani. Mais à cette époque là, ils disent moi sur yo. Azana problème. Azana problème. Yamakila. Azana droit. Ya koza pembe nya mobilité. Mobali n'engara soyé à cette époque là. Et je crois le lote mimbali ba kipa na bango le soute ngo zana ka ba o kubula c'est au kubula. Les cas to les cas. Azaki moi sur ya cette période. Alors pour ça, il y a des gens qui 4 ans tant on pousse la pembe na mobilité. Yesko zaki vine mobimba. C'est-à-dire qu'il était condamné à ne pas avoir des enfants. Même pour bota biso bana basi bien mais nous sur lingo bota lelo. Il faut nous ambasser la grâce au moins de la période et sili. Tango sili au pour ovulation. Ndo sangana mobali lobi oboti. Siko yebisanga. Lui il avait elle avait un problème. 24 sur 24, elle faisait que couler le sang. C'est-à-dire, à Roy Kobalate, parce qu'ils ont interdit, dans moi si oyo, azotanga makila, et la kisike, azaki na problème à robotate, parce que c'est la confilation, parce qu'elle a tout le temps, n'a pas période naïe. Et la kisike, vie naïe, c'est là qui chamboulait. Vina ezalaki ya kobeba balabi ba famille ba sundola ye mibali ba kimiye bato so ba bwakisi ye. Je ne sais pas. Pendant ces 12 ans, Jésus a commencé son ministère à 33 ans, à 30 ans. A Koufine à 33 ans. Donc zongi sima 30 ans nanani nana moins 12. Donc à Bandi Kobela, 10, 20. Donc Jésus a 18 ans. Jésus, 18 ans. Abana ça va perdre des sang. Mais na yebite la Bible. Est-ce qu'il y a comique? Jésus, soit aussi 30 ans, on va avoir un miracle. Apotama que le corps a mon agnoso. Ako lokola bana nyonso abeti nzango abeti babale akimba mbangu place moko te na Bible lobi ke Jésus ayebisaki batu bozelanga dans 30 ans na banda miracle siko boko okokomi tcha isika mwana mwasi wana. Pendant ces 12 ans elle se disait quoi? Asaki lo blandeni aobika ndeni Obikandeni. Obikandenge ni bien medase. Suko yo izosko net yo. Koma mwasi wana waza otanga makila. Pendant 12 ans. Luki ba minganga nyoso tuba salisa yo.
oluki bato basunga yo lisungi eza te azali komiloba nini azakozela liwa azakozela nini azakomilobela nini 12 ans bileme yoka sikoyo yo mutu ovanda kozelaka likolo ekwaya yo mutu kangama de l'autre côté wana azali soko lekisaka air Mime le Seigneur yoka ezoloba. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur. Approchant derrière et eut chat au bord de son vêtement. Sa tache au bord de son vêtement. Car elle disait, yoka place bien-aimé, nganyo se salamelanga et salama ao. Et yongo choka. Place chokanga. Yoka place chokanga. Car il disait en elle, même si Yoka, car elle disait en elle, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Yoka, amona Yesu te, akuta na Yesu te. Babete la venez sur le kakali solo ton juste ça ba miracle la tamba bamboka na bamboka. Bien mais sika vandaka. Ami lo belika eloko moko alléluia. Bien mais yo mi lo belaka nini? Ozana ngambu nini? Opona nani? Otelela kanani? Osimba kanani? Yoka. Ami lo beliku tute. Na na posa Yesu abonde la ponanga. Na na posa teke Yesu aya ko lukanga. Na na posa teke aye banga alobi na ekaka. Si j'arrive juste à toucher les bouts de sa robe, soki alobi ko tena simbela mane mobimba alobi soki na koke na arriver ko simbata songe alobi songe boy songe ya lamba na ye poete nabika. Yes, c'est Yesu amona yete. Azali na posa nkolo atala yete. Ami lo ce qui n'arrive kosimba kaka songe elamba na Yesu. Poete ngana bika. Bien-aimé dans le Seigneur. Bongo yo mu bazoko yebiso Yesu mobima. Yo mutu ba pesi occasion osimba songe elamba te. Mais ozala na ye mobimba kati na yo. Hallelujah. Tika ite nzamba pambole sika ozali. Oza kozela nini? Oza kozela nini? Ya senga kina ete bako iseleli koona se. Asanga kine teke Yesu amona ye. Azo senga baninga. Bole kisangai. Parce que Yesu a otambolaka na batu. Alléluia. Il avait que la foule vers lui, bien-aimé. Jésus à cette époque-là, ce n'était pas facile. Batu bazako zinga ye bien-aimé. Ndoto se bebela na ngobandaka la. Ndoto se kota bokono pendant 12 ans. Bien-aimé, yoka soko bimama kila pendant 6 mois. Bako yoso comme une anémique. Babio comme anémie. Olia comme abelé. Babio comme anémique. Bongo ye qui coulait, elle qui coulait le sang du lundi au dimanche, du janvier au décembre, des premiers jusqu'à pendant 12 ans. Bien-aimé, tant que bato asobela Yesu, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Moi ça zo fofile kana kata bato azako bunda na kota akota oh bene me yuluka nzambe sikanini yuluka nzambe na lolenge ni okota wapi bandela ko kota na ndetse la poko lo banda ko fofile na ebi ke kafuya chezali embouteillage chezali mais ça moi fort Aïe Bartimée fais un effort de venir vers moi Abi fais-moi fais un effort prends courage viens bien aimé dans le Seigneur et le point c'est moi de courage. Sois courage, bien aimé dans le Seigneur. Cette femme-là, elle a dit à elle, Abi, je n'ai pas besoin. Je crois qu'elle se disait, Nap kolembaza nango, na malade de ce côté nzoto, na ebela batu, azaki sirte ka omona Yesu. Azaki sirte ka Abi, na chrétien. Alléluia. Oh, le bac na ngambo a bien, le bac na pona ngambo a bien, bien mais oza ngambo a bien, mutako sauter. Ngambo a bien, la personne besoin témoignage nanga. Qui n'a rien ngambo bien, quand la salanga bolam, alukanga tina monde ténèbres bombanga.
batelanga liboso banganga babengani nga 2 fois nazala bango 5 na suka la mibale ya 5e ndebo uganga makasi muko mususu peut-être to kenda tiba dimanche na bazosunga chaque dimanche on doit témoigner ndamu bébé dans le Seigneur wana ngi nganga mibale abina nga soko yo ko be liboma mwana mwasi olobi ana kata makoma lobi si sombu yoka niveau kondima yoka niveau ya kondima alobi sona ko simaka songe. Si j'arrive à toucher juste le bout de sa robe, avec la posa yeso mona yete, mais le batbazo tindi kaye longwa pousse la kuna akora na makila bana mibale ko bayibike sangone se panzana ki apola so para makila na si bamba on ka mutali babe pour à l'époque ça qui interdit que moi ce tanga makia ko za pemela mibani balite so yesu bamba bazo lande mbele na basi bazo tindi kaye na si ba bande so ko mamba babe na yo bazo ko tindi kaye pousse la moi ko tutanga ite ko tutanga ite allez longwa oh tchanga babe bien aimé tellement que Ndiela n'est qui est passé pour comme vers Jésus tellement que Ndiela n'est qui est caca tellement que Ndiela qui mouké tellement batu ko tindi kaye bien aimé muta osunga ye même pas Jésus la quitter alors bien katia moté mais Seigneur si j'arrive juste à toucher le bout de ta robe alléluia 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 bien aimé yo siko loza na nzamba mobimba na bomo ina yo tu n'as plus le bout de robe bien aimé matana kurusu po yo zoye mobimba po yo zoye ya mobimba ya kafumba mwana moso asenga ngina elamba mobimba te alobina arrive ka ko simba bien abunda na kati ya bato ebele wana ndana bazo tindika azaka na posa simba songa elamba alobika so bien aimé singo ka kezo diembela oy abina simba kaka quel condima bien aimé abundanya akomi bien aimé na ebite sokina na ngwa tenga maki yebisa tikana tula poko lo nzamba opesa opportunité omoni yo zane so na pomoni no zana nzamba opesa opportunité mutu moko avanda imabe a bouger pour yo opportunité okota bien aimé so mutu moko a bouger ki ndenge ni to yebite mutu moko meko saka ndeta tenga mi abimi lo moko mo se côté kangela mba Yesu mba pia na lamba bibi bebe so on temps pour balana sa commentaire mingozela pero bini yoka alobi car elle disait en elle si je puisse seulement toucher son bout son vêtement je serai guéri. Après Jésus se retourna et dit en la voyant prends courage ma fille ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison, jouait des filtres et de la foule brillante. Bien bisayo, alobi katina ya lobi hein. Ce qui a arrivé kaka, kosima elamba Yesu. Bien aimé, yoka niveau mutu à s'entraîner kondima. Yoka niveau. Aza na posa ila mamo bimbate. Aza na posa Yesu te. Abaluka tale po modela bat bazake bela yebike. Awa na ko no bela siko ba yoka ngate. Alabi ni yekutu mako ba ko sa ne tale tabi yekutu essentiel ka abenda ka kitende lamba. Bile me nzamba o salo faveur. O mama ka mwe ko na bo moino. O mo ko fou les abat za ko te wa atteindre Jésus te moi net pas comment et yo boy boza ko atteindre ngai boy ka bosa boza la foule pour que na simbe la mba este nada zéro na sina simba ikala tota ya yo zone comment en retard zana biso moi na nzambe sika zo comment en retard ngana moi ça perte de sang azana posa na mona Yesu te mnazali na kondima binkolo oya soki na simbi ka elamba na yo so na simbi yo kana elamba nga na tasha na obika bien aimé dans le Seigneur na minute na baboye bien aimé na bosa na simba ka elamba asimba ki Yesu te asimba ka elamba pamba tango asimbi elamba bibe biki automatiquement Jésus a tourné il a dit quelqu'un m'a touché alléluia alléluia
Là où tu es bien-aimé, sois béni. Peut-être le comprenant ngambo bien. Peut-être que ngambo bien. Le roi là ça ngambo bien. Peut-être le comprenant samba solo. Bien dans le Seigneur. Tout d'un coup, tout de suite, Jésus, quelqu'un m'a touché. Bien, mais ayo qui va y bien option moko boy. Soit qui na 10 guérisons. Alors au temps où on va nous faire ça ba. Moi ça qui na programme te, ça qui na liste te. Abi na message na telema, na imposer maboko. Na bonde li pona mutu abiki. Mais autour guérison ou biminga na nzoto, sans que na mona mutu, nanya yibinga ngolu. Alléluia. Mais même tout ce qu'on s'en là. Soit disant confinement ici là, pondi bela Yesu, zana yebise loko moko. Oh bien dans le Seigneur, profitez d'un moment où on a cafouillage. Quand il sait le boko le sale colosso qui a nani, l'excellent sale pécasso qui a nani bien aimé, Luka au kangelamba. Oh bien aimé Luka au kangelamba siko zali. Mwana mwasa bakinga na ngana tina te, yakotala, so qui Yesu za couleur nini, so kaza mulayi nini, so kaza munene nini. Ya le Bible, bien aimé na ebité. Mouton samba pambola e, so kaza kinani. Azali ko zipa eboy fulte moi ça la zone kapasa okota bien aimé ye wana azo sabu azo fofile bien aimé alu kapasa okota yoka na ebite so ko recevoir quelque chose yoka bien aimé dans le Seigneur boy okanezo leka boy imaginer kaka batonde belé wana moi ça fait kana makila na e ntoto esele mbekota maladi azo kanengenya zolo batu no batindike batindika keboy so batindike azoni boy so batindike keboy so batindike azoni boy oh bien dans le Seigneur azaki na ina tina Yesu te azana tina batu batikile espace te ya para espace ko ça les raretés bien aimé yo mto otalanga yo kana Yesu bien tala ko ça les raretés ko ça les totikila espace na osengo alléluia moi la zambe pesa ka bena bien siko zali tsawa kera bien siko zo comprendre bien mais yebisa mungu na bundisa kayo yebisa muto na ocholo wana yebisa mutu wana ko sale rerte monde otelemi telema ka bongo ko bouger makasi te yebisa ye bien monde okanga nzela boy kanga ka bongo ko sale rerte bien aimé ko sale rerte pour moi ça c'est la cas du bon moment alors c'est la mutu moka a bouger la mutumoka atengama pour azaina makasa okota na kacha batute bien aimé akoma liboso Yesu alors c'est la ka mutumoka atengama bazo tindika ye pour cela kuna yo yikuta paso aona ndaka mouvement boy longwa bebe zala bisa yo ko banga te bato zo tindiko bato ba fingo ba chola yo ba critiquer yo kana biso zaka ka mwasa mamakila ko banga te zalo kola mwasa la mamakila batindiko lana mpepe na bango tokei soba ndumba ndoki mutabakisi abota kate etula mutapasi kitoko ezate etaraye landa mouvement no masada ikabu bato so tindike azosongo alinga forcer mutu so tindike azonge sima alinga kende mutu so tindike bien aimé mais yebisa mutu na tindiko ko pesa ngando occasion te kanga nzela bien alléluia balinga Yesu bozaka bien bien aimé tala yebisa mutu na tindiko ko pesa ngande ka occasion te omona tindikanga tindika makasi usenga penza mais elo na osengo kaka kotika nga occasion te bien aimé bato tindika mwasi wana asa kolemba okende gauche droite bato bousculer tellement il y a fait du monde bien aimé etala kata yete ya to taka occasion na occasion ni ba yes soki nanyango so peza ki mwasi so peza ki mobali tika nza mapambola mutu wala bien aimé asala erreur afungola passe tanga fungola ka boy mama sa kota liboko pa na roba Yesu alléluia na ita sa mutu ba comprendre esa mutu ba comprendre yebisa bangunda wana bato abundisa kayo ko basteka kayo wana ke osili ke oza soute ke loka malongeza te yebisa bango bo serenga bien kanga nzela bien mais ko za distraite poto yo za distrait o sutuka na deja na sa roba Yesu bine me bato sutuka ba comprendre te ba moi parce que moi ça na lekate ba za ko empêcher ngona Yesu parce que ça ina makila ko tanga mais alobaki je m'en fous somna landa bato na omona Yesu te baba zaluka bamona Yesu bazaluka Yesu asimba bango bazaluka Yesu atala bango Yesu abondela pona bango yazaluka ka songa elamba aotala kaka roba ngo bien bongisa kondima na Yesu koza bongisa changer kondima lobaka nazana ngambo bien
Bila bila kena na ngambo abie. Tika tenzamba pambola yo. Bema miso azuka Yesu ateba kwa maboko. Yaza na posa maboko te. Yaza azuka 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 azuya molemo na pasi. Oh ya ya. Avanda kimabe, atelema kimabe, asalere kacheboy. Elambe mona ni koto. Mona mosa kangela mba. Jésus baluki maman. Hé. Attends, bon, ça a 10 guérisons. Et tu as 9. Bon, moi, quelqu'un m'a touché. Baptiste m'a tourné Seigneur. Et Bella Batou sur Bazalia. Okoye ba nene ni mutuni ya simbio. Alabite. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Est-ce qu'on arrive à Kosima Moté Manzambe? Ça arrive. Ça t'arrive bien aussi Moté Manzambe. Nakata bitumba yo kana biso pe me ngona bengo da beta da bino sekele na ngai est-ce que nakata bitumba ata nakata ndako nganga ata nakata kozanga est-ce que tu arrives au simbela manzambe est-ce que tu arrives la foule est un obstacle la foule est un bitumbo et la kao la foule exactement boss la kanzambe okokota nakata ba distraction moko boy mais malgré que ta distraction est-ce que milo bla kana sa mon ensemble qu'est-ce que milo bla kana nzamba yebinga. C'est ça l'importance, bien évidemment, des seigneurs. Parce que moi, je disais dans les ténèbres que Kola Yebinga. Ce qui n'a pas dit 4 ans, Zonga. Seigneur Sungangaï. La femme aussi, Aïba Yesu, guérison bien aimé. J'ai dit guérison aïe, Azo Tambanango. Je me dis, Kola Bikisanga. Kola Bikisanga. Nasi a tiré dans mon corps. Ah, c'est la moutou. Aïe, là, bien aimé dans le Seigneur. Aïe, c'est papa. Bigi sangaï. Apé ça y est. Jésus a surtout carabé ma boue retiré les pamba. Abaluka tunabi. Atuni Paul. Atuni Pierre. Pierre. Nathalie n'a dit guérison. Ah. Non, on s'est retrouvé que quelqu'un m'a touché. Oh, mais Seigneur, moi, je suis des doigts. Il y a guérison. Aïba, Koïba, guérison, ma péciété. A faufilé la carte à bateau. A simbié là-bas. A zi guérison là, il y a bien aimé. Bien aimé, Kakanenga Simba qui wana. En un instant, 9 minutes, wana. 2 minutes, 3, 5, 6, 8, 9, 10, l'obité. Tout de suite. Bien aimé, ayoki kombika katina ye. Kola lobi quelqu'un m'a touché. Ce n'est pas qu'on touche qui est. Alobi que quelqu'un m'a volé ma bénédiction. Quelqu'un a pris quelque chose que je ne sais pas pour elle. C'était qui là? Bien aimé a tourné à mon niveau à moi aussi. Alobi, va. Ta foi t'a sauvé. Bien aimé, bundana Yesu, bundana. Bien, on t'a découragé au thé. Bien aimé, quand encore au bêta fashion. Quand encore au tambo ya kitoko na oyebiso on t'a découragé to pomela masanga yo pa nzamba yebi yo modelo mela masanga il s'en fout de masanga na yo zana yebisa yo ce n'est pas ce qui entre l'homme qui tue l'homme c'est ce qui sort en l'homme qui tue ni marakachi na yo bien aimé le Seigneur ni marakachi na yo ya malamu to ya mabe. Bien aimé, on s'en fout. Dieu il s'en fout. On denga zawana parce que amelaki diamba kolo yebete ba kosio. Il s'en fout de tout ça. Et tali atayete. Oyezo bi makati na yo. Nde yango ezo bongisa. Oyezo bi makati na yo. Yango ezo bebisa. Siko kati no bimisa kanini ya malamu. To ya mabe. Pour moi, son akati na ye. Abimisa yi kondima. Alobiso na simbi ye kaka. Soki na simbi ka songe elamba na ye. Na obiki sama. Automatiquement simbaki. Elle a arrivé. Malgré la foule. Yako simba elamba na Yesu. Tango simbi elamba na Yesu. Bible so automatiquement bien aimé. Makila na ye katanaki. Jésus a baluki mbala moko na ibela ba. Qui m'a touché, bien aimé. Et là, qu'on a fait son moutou, qui l'avait touché? Ce n'était pas la femme, c'était la foi que la femme, la confiance que la femme avait vers Jésus. Il a dit, je n'ai pas besoin de le voir, et je n'ai pas besoin qu'il me voie, je n'ai pas besoin qu'il me touche, je veux juste le toucher. Bien aimé, c'est sa foi qui a touché Jésus-Christ. C'est la foi
qu'elle a dégagée, qui était si forte, que Jésus a senti. Ah ben non, tout le monde vient me supplier, tout le monde veut que je vienne vers eux pour le bénir. Mais celle-là, comment elle est arrivée? Elle a dit, Seigneur, j'ai pas envie que tu te retournes pour me regarder. J'ai pas envie que les gens m'aident, je veux juste te toucher. Est-ce que ça t'arrive, bien-aimé, de toucher le cœur de Dieu? C'est ce qui est important. Nakacha kondima na yo. Tango makamwela ko makasi. Otala kamisu no wapi. Tango zaka na mbara. Osala kanini. Kolo za posa bato batoni sa mena kondima. Bien mena bete no toujours c'était secret na et ça la foi. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis parti. Alors bien nga bima kozonga le sous-souté. Soko ye tout retrouver le soliboma. Yo ye pobe bisaba kamunanga. Bien mais je ne savais rien. De quoi est-ce qu'il parlait? Or que Dieu me protégeait sans que n'aïeba. Il se disait, toi tu n'as pas droit d'aller là-bas. Toi tu n'as pas droit à cause de l'eau. Toi tu n'as pas droit. Toi tu n'as pas droit. Oh bien aimé. Mais quand tu as vanda boye. Tu n'as pas de théâtre ici. Nasi si tu n'as comme la peau toi. Au cas où tu vas talanga mutute. Boye tu combien? Oh balba qui n'a pas kiss. Batu comme batalanga bébé qui n'a pas kiss bien mais dans le Seigneur. Batu boni. Oh baza obanga wiki maxa na kiss. Soki ba yeba ki leona yesa mnoki boza obanga nga pamba. Bien mais nzambe nda permettre ki na batu bazo somo na nga. Pour baza okasa baza otalanga mututi, baza otalanga mututi. Batamisi mine. Na baninga na mibali baza otalanga mutu bébé je te dis baza otalanga mutu ori ngamo na yeba kité parce que la spiritualité ce n'est qu'à Dieu ce qu'on a fongolo misute moye ba spiritualité no ezate mais na yebi ki loki baza otalanga mutu donc ti bato la nanga e belé na mo ngwana tingana na chansa non baza otalanga mutu ba yeba ki loko ni za katinanga. Soit dans un apport ça au détruire en haut, soit il fallait pas jouer en haut. Parce que quand mutu et beaucoup de gens ils avaient peur de moi que soit des gens dans la qui sur les autres ça bien. Les gens ne comprendre que non. Bazo banga bazo sentir que na ça ensemble katinanga. Que oya bomba nga alekili kolo nyoso. Oya bomba nga même nga moko na eba kite qu'il est capable jusqu'à ce point. Achaba tuna somo. Bien aimé, na sao mena masanga kola fungola nga misu na faso ebele. Je voyais même na bandoki ba oloka mena mena na muta masanga. Ngam na omona bandoki. Ngam na omona batwa kisi. Dieu me parlait d'une manière ou d'une autre maman. Sana ebisa yo. Po ngambo pono sana ngambo a bien. Ozana bien mais ça me le somo mkusi dans mon système moi j'ai mkusi. Bien mais dans le Seigneur Philippe ça au tambola. Na tambola, ça c'est une vérité. Bata Monica, pas bata Monica, bata ça six na Kinshasa. Bien mais mutu anato tambola. Na circonstance on a kutana na ye. So na betelo li solo bien aimé. Olela aussi kozali. Olela ça témoignage asuka na opesa yo. Bien mais laisse mutu konye mususi ma yebake o ana ngambo bien. Kolo yebi yo mutu akosote. Yo mutu na ndimeli Yesu te na obandelo bien mais so lananga. Look tu as intérêt. Ya olinga Yesu. Ya ondimeli kwa kolo mobikisa ya. Yebaka olangwa. Okendo so le kobo. Bien aimé, à toke simba kisi. Soko signé contrat. On dit ko kufa na Yesu. Ko se ko na Yesu. Bien aimé, a bomba yonga mno yebiso. A toke na ndako molili. Tachino atika ba oya yete. Il a dit qu'il renouvelle son alliance, son amour matin, midi et soir. Vous croyez? Tant que qu'on soit servante n'est pas bota. Ismaël, assume gaïté. Et pourtant, nous avons promis que on peut ça et moi là. Mais tant on s'arrête, c'est que nous sommes ta servante nanga. A boire koto sans zamba, tout ça qui m'a le basara.
Okata Soumkaïté. Est-ce que Dieu lui a abandonné? Parce qu'il a botaki déjà Ismaël. Le coup, la bombe aux aoulouka moana, ngana peso déjà Ismaël, donc on peut se sous Sarah Isaac. Mais est-ce que Souka nango Isaac a yakate? Alléluia! Est-ce que vous comprenez que bien aimé? Malgré Aganaro Luka Isaac, Ismaël, Dieu s'en foutait, on n'était pas choix naïe. Choix en amène les amala mon plan bon moi, bien aimé dans le Seigneur. C'est quand même une vérité. Souka nango Isaac a yaka. Souka nango Isaac a yaka. Bien aimé dans le Seigneur, non tambola tambola zoï ba mukolongo. Maman Kouloutou Nanga, on a beaucoup de choses qui sont anémiques, qui AS. Bien aimé, Abela. Tant Abela, on a un témoignage normal, vivant. Bien aimé, tu es dans l'hôpital, ça va la crise de anémique, on a anémique, on a une crise anémique. Comment on a 40, à l'époque, on a 40. Comment à l'époque, 2 ans, 3 ans, pas après, je crois 5 ans ou 3 ans. Bien, mais j'avais 19 ans ou bien 20 ans. Bien, le Seigneur. À ça, la crise, n'a pas associé. Bien aimé, à ça, la crise, il y a un ami qui est salaka. Badou, ma micro, il y a un bazate, il m'a un voyage. Bien, mais il y a un hôpital, dans ma banga. Tout le monde a clinique, il y a un moutakaukaboui. Il y a un monopole, hein. Boye. Bien aimé. Telaka Kinshasa. Balobi bako simba yete. Soki mbongo ezate. Bien aimé, banjo lela. Na banjo lela. Na kolela wana na komi Maxa Njoding te. Nana Maxa ki ya Kinshasa. Odo. Bien aimé, c'est nakati olela. Pana kuna chuna olela. Oso mono kina monopite. Wata na Novalgine te. Omona ta kinini elo tempiaka yona linga nzambo yo ya na uti na mokila sanine ba oye de bas d'une manière non il m'a jamais abandonné boka di solo yona zo biso bien mais on a intérêt aux ana Yesu ato sumu kina yo ko c'est que so indimene so ko mo connaître le loli boene aiso ko mesu masangate ti mo ko mena avec modération mon collègue aussi mo tika mon collègue mo aussi mo tika masanga mon collègue mo aussi mo tika mo timba ndima ko simbo o tika mo lotoko o tika mo la cigarette mon collègue mo yo ndimina ka Yesu nengo sa condition ça ndima ka nengo sa mais même ko yemo ko linga yo o tika kobo o tika mo na pété mon collègue tika mo bulu na eba tika na o tika bien aimé dans le Seigneur na mo yo ko mo soni. Léon a pourtant commencé à femme de chambre, a commencé à la préparation de commandes, bien aimé. Ngam na ngambonga facile. Oh, bien aimé, oh no kwa China. Chogo. Na olio moi simbo na leo mobali mo. Ne la vandia. Mais tellement que ya nzambe zaka nzambe tanga konta mo no apeswa discipline mo boy. Bien aimé ko ko ngalongo na lisumu ya ekobo hein. Na force na ngata so na délivrance te. Ngama zaika makama suka le mamanga ya lobité bien aimé tant ko lingalo bon alongo na nzela lisumu ya ekobo ainde nga olongolo o comprendre to sura boso tika ngana sutuka la tika est-ce que ça tient nga ba kera bien oh ma chérie bibi chez moi kalonji mbayabo soyez la bienvenue ma petite sœur bonjour bébé de le Seigneur boyo kali solo to kema maman ko dans l'hôpital na va na olela na kata couloir mais mbongo akisi ezate mbongo akisi ezate lukoza na ngambo nzambe on doit nous témoignage vrai non parce que ngasi na poto ofunga bible te pona ibi nzambe na ba façon moko afela nga bangolu zaka na ngambo na ye bien le Seigneur oyebi ke na vanda na olela kaskata couloir mbongo akisi ezate na mona docteur moya mwasa monanga atalinga ça va ma fille atali ngabi oui ça va maman tu pleures pourquoi atalinga oh c'est Maxine non. Oh, je t'aime bien, ma chérie. J'aime quand je te vois à la télé. Quand je te vois chez Bodo. Quand je te fais, ma maman, elle n'est pas de médicaments. Oh, dans quelle chambre? Elle est dans la chambre, boy. Oh, pardonne à moi, je t'ai salé aussi, ma chérie. Mon chéri, moi, bisous, maman, que t'aime beaucoup. Mais, mais, on solo. Yaya, Natala boye. Alors, maman dans la chambre, mais asa ngam la traitement te bon qui c'est zate.
Bien mais aki otala abinanga OK bongo siko osananga papa mama natana iloko otala binanga kende koluka mbongo on va ba 18h nga na passer première soin comme ça bongo on va continuer les suites yo kali so bien dans le Seigneur na ke na zongi na ndako voisine mon kuto zaki wana apesinga 1000 francs à l'époque c'est un taxi donc kena ko zongo hôpital asepe loko olete na koluka mo loko olia na zongi na zona ngambongo te docteur passa kenda na la na hôpital lobi nango docteur angwa ekoya tant docteur aye bima de le Seigneur a moninga ah Maxi boni mama savanga bi aka mama ba to ekini lobi na 13 ans kana teboya boya kauka misu polele mna opolele bile me ndone mtakota comment que ça bite mtakoti comment mbange fungoma misu polele boy ngabi kane to yake azawana bime de le Seigneur na koma wana docteur na ekotabi ah oeka na kitu fa bese kisi mo so pesa ni so blo na ebite so loko ni so sala ki ba veselo na yeba na kapete bien mais à l'époque j'avais sur 19 ans 20 ans bah 20 ans 21 ans si je me trompe 20 ans 21 ans oui j'avais 21 ans bime de le Seigneur 20 ans que 21 ans ah mais Maxi faut que luka mbongo moi to traitement za te to saindeni mba moko kabi ah naina ke luka tonton na bita koska bongo na luka tonton na biso mo be na ta na mbongo transporter abia solo mama moko za ki wana bime de le Seigneur ba yaki na bana na bango moi ne pas ça qui crise ka kuna ba des bita ba banga ka bana bata anémique bime de le Seigneur maman na ina bana na ye ne mo ka ba kota tele ba kiss na ko ba donner mwana ngaye mama ndole mwana ngakufi azu ba kiss abwaka sikuta ngoboki ba kiss mama oya ngaza bwa kufite maza kaka mais ata novalgine zati docteur a pensé que tonga na butu ayo pesa tonga na tonta manga na ke luka mbongo sikuta na vela kwa mbetu na komotes kama mwana na so lela nzambe mbongo ngoyo mwana ngayo kama wakisi ezali ameka ki azuli bato asolela siko tanga azoli nga so na tala mama na nga skala na mbete hôpital si mama basa nda boko linga yaya bien dans le Seigneur na hôtel skala na mbete hôpital na ko mbisa nzambe kolo na ngai ya bango baye na kisi akufi akei oya ngai pe azo kufa po azangi kisi bien yo kama mbisa nzambe Seigneur Dieu nana ngala mutu so ke sengate nana esika pe okimate na pe na mutu oyebisa likambo te na mona pe place lisunge uta te la kisanga ko nzambe bo basana kisi bakufi iyo na boke kisi mabla zo lela ngasiko na maboko na makwata novalgine zate nzambe nanga bime de le Seigneur tina ozo ko invoquer nzambe na bomo inanga parce que na yeba kan nzambe yo muto niko yeba nzambe te za assurance ya vie bien aimé ya libela oh soko sali contrat na nzambe bien aimé a changer kana ete azane mutu te on va regarder ça qui contrat na ngai mais je vois que tu travailles pas bien tu n'as pas honoré ton contrat j'ai résilié le contrat non bien aimé il n'est pas comme ça quand il fait contrat avec toi il fait contrat avec toi bien aimé na zone simis na pankolo et c'est même ni na salate bien aimé tellement je disais je pleurais na mama na kosinga bité nana noko na sona ko lukisa ko pesa ngata mambo voisin kamati 2000 francs pesinga bemi na transport na kitina lati courage ngabina kena ndako na sukola mai na lata na ke ba vina nga nando luka mbobo mama nga ko mbeta hôpital na molo na osate bemi na ye to na kitina taxi bis boyo kali solo na bande ba pas comprendre to na kitina taxi bis na kombi yo ka bien na combien vous avez moment na vache maigre bien na zombie na kiti okita na kiti na franga mo na bande na ngambu na biso boye tozana oya ibanda tozana na Sankara bar mo Sankara na face boye biso na ngamba bisengo bien na kati sinzela na kati sina ta on na kati kiti na kombi na on na kati na garçon mo gar ba chege ka mo garçon oh ser Maxine nini bien avie mo kaza zo benga yo mutu mo pweso mo kaza zo lukao ha benga yo na zaki salte falo mo ngati kasa nena mutu maladi na butu na poko na zanga ngama maputa na dépasser ka bongo mo li puta na single
ngabia bien na mutu na kuta tena bana kila tena sukola matana tala na boka moi misuri ndena chama rouge lèvres na ke lukaka na forcer comme ça moi 10 ata moi 20 o kan samba opesa nga pesi nga kaka ata pour boire bien dans le Seigneur na kibe dans na kisi nzela bawa ibi banda presque ça vous des akada denzela bara liboso na bamba na alandinga susu seria katenga bon buso boyeko oh na iso na boyo yo kate bimi na kati de l'autre côté la ko kesko na ngamu na biso ko na ko ta baba na biso mwana ngwala ndinga su 3 ans sœur pardon na bonde attention yinga na ote mais yaka na yoka nanu via les lieux forts bibe no ke mutima bibi nga kende yoka li solo nga wana kata bibe chimo so ayeba li solo na obeto nga yo kata bibe dans le Seigneur nga wana ina ngambo et pas mutana kutia vandi ça va yeko anglais nga ko mutalingala amalo banga mamnangela oyoka yoka no speak English abi na nga invité nga so na ko bima to ko ketambola to kene restaurant bien mais la taka so li puta moko na sengle ya noir quand ba fekisa na mo li papa na nga makolo na to kena hôpital oh il y a à loger na inter bien aimé ta otimba la vie est important mais c'est important bon na bulinga so na zongi parler na keti banda kutina ya on se na raison sko terme na réfléchir na minute wana muto ko kima ko za film so vandi si aso inde ngate non na ko mo inter ya sanu ki se fungoli ngamba moko na sanya mo poso vendre là na bongami moi bien na bo senga za mo li puta na sengle na vi charisme na matisi bien dans le Seigneur ngawana niziko banga mwana ki ne usko réfléchir que tant on a donc na maman na hôpital lobby na zaina mbongo tela simbisaki identité na nga pas voisin na biso quand en face na point to mbongo to taxi ni sisa ka identité na ngai mutanga tuninga ngai c'est non mi no identité ya français au kuyelo anglais le côté c'est moi mi identité non identité moi ni interno identité non interno abi na nga why ya pesa parce na isrambi mi no manning no moi là-bas non bien oui que ce nzambe ngaselo bola moi a chana compréhension même na baba na aveugle pas nzambe bien mais mon calcul nzambe ezapena ko 0 moins 100 égale 1 million ne calcul nzambe impossible équation bien mais tout se comprendre tellement moi mbala kota le boko la poche bien ma juste $100 à pesanga na défait $5 en face pour le taxi que ti yolo bibi na suite na kati na ngambo yo rasko muyibi na kati na ngambo na kizo $5 na futi $5 zu identité na ngambi pourquoi na 800 ka pour la identité na futa absolument na sani apesinga 100 atu bien $100 mu bapesinga bibi zongselinga $90 ndanga tu de la kamera pour $5 bien le meilleur ka ngai muyibi on na zonga na jamais ce qu'il dit déjà quand on a foutu nyongo à ça donc match ya bien carré mais mes charisme mati sustanga wana na bongami on a zoya pour na simi sa téléphone na créer ka moi loko bien tata wana tokumbani ngana muto na toke o aninga ke boîte toke chetemba toko ti boîte to bimi toko ti boîte to tambone ba boîte wana parti so 19h bien mais ya moi mona lukanga na iba vidi bimi na noko tenga toko ta tunungwa amili masanga to masanga ya tia me masanga mutu na fona zonga na kana na 90 so ba kinga ta moi 100 moi 200 300 mo boye et c'est maman bien maman c'est ba kiss traitement nga mutu na hôpital bien nzambe bo pesa tra so nzambe nga sailo bolamu bien mena ngai na kuta na nzambe ba façon tout laisse-moi vous dire alekela nga yango o calcule ba calcule yango na calculateur to mona nga bisa kwa mtadi boma parce que na ibi calcule nzambe na nga etam na ya mutu tambula ande mote poisa nzambe so ko mo calcule kwa nga na to bien na dans vidéo na partager côté na page na nga ya Facebook au moins la vidéo na partager bien mais lobi na lelo kwa mona mke lobi na buna leli bien aimé na moni vidéo ya mutali boma aboti tela mona kitoko na Kinshasa bazue na mwana mais je me suis mis à pleurer lobi na butu na tous les gars binsambe basi boni na basi ba pasteur bazoluka ko bota
bazoluka bikubaza bikomba baluka kobota kolo yo sali ngolu na mwasa liboma ane lokwa kolesa ete ane bazimu malingi na mwali puta bien aimé tala mwana kitoko baosenga maman Oliva Sunga mwana bébé bien mais je me suis mis à pleurer na ko tchotcho luka numéro bata soki mundakola sangata organisme soki pas jouer so mundako mwana ngo nazo na senga atana mwana sanga zolanga mwana na adopter ye na lela mwana mkeso ko na page na Facebook omona na publier yango na bitela baka munzamba salaka bawa sana miliki ya komela libela kobelisa mwana kusha olatisa kolo rendre bango stérile mais mutali boma zange sika kolala asa kuna conscience te beba batibela mutali boma na image aomelisa mwana na libele ngabi okabola mwanzambe nzambe kama mtakosa makambo kaka nzambe bien aimé dans le Seigneur na ebita sopo ne kati myombo webisanga mais je me suis dit quand nzambe mtakosa makambo aboye kaka nzambe ta mususu mwasi moko azawana matrice beba balongola pena ba iterise sa ko bota te nzambe permettre muto liboma na zo zemi abota mwana wana kitoko po mwana ngasa kitoko bele dans le Seigneur kaka pona mwasi wana ende ko adopter un jour po mwana ande ngazana soki mama na ko bokola te bazali boma ena mutu moko bokola yi donc nzambe permettre moi mwasi wana za porter za bota pour soulager motema mwasi moko boza quelque part parce que nazana ko nimake mwana na uzo foye moko kitoko nzambe osima mutu mwana motema akozwa mwana na abokola yi. Oh, bien dans le Seigneur. On a calculé nzambe. Bien dans la vanda boye. Mutu na ngai zo beta na mutu. Nazo luka nini? Posa ko zonga na sina baeki ya meli azomela kama masanga. Azomela kaka bien aimé. O biso zani kama na motema mo mela malamu ya te posa mutu sans urgence sans urgence. Bien dans le Seigneur. Ndela zama na yoki posa ko futa bien na kene kishaka luka mwana wana avant maman Oliva soye. Je vous dis la vérité. Bible dans le Seigneur. Si maman lui fait royoka nga pesa azo ya ngata mwana na pesa atindi la tanga na bokola. Ngala ko bokola na ngai. Mais mwana mutali mwana tala mwana kitoko. Boko la page na ngabo mona na publier yango. Mwana kitoko. Poza kalikila nzambe. Mais basi ba pasteur baza mingi bazo luka ko bota ba boti te bien aimé. Ba HP leki. Ebe baza ko gêner mais mutali bomo na fulu nkola kanise le mwana poza nzambe kalikila nzambe na yo ko kanite jamais impossible mudata na makaya emsuko yabi kuteka boti emso yabi kuteka wana mwana na ye emso treko yeba pekito ya sana zemi mais nzamba sali ngolu oh bien aimé pesa biso amena bien ponza mbasa lukumu Même dans le Seigneur, na leli no bina butu. Oyebi ke na vanda, mutu na meni masanga ti awa. Mine meto akeko tuta so tuta ki wapi yo kale solo. Azoki na kozoka. Kuiti. Tellement comment ça va déjà parce que vous allez qui to côte na taxi, to koma na inter. To koma na inter ko bina ngana okota te, en na lati li puta na lati single. De deux, balobi ya azana makila za mutu Monique na s'expliquer ce que azoki ndenge ni yo kama kambo. Bien même dans la kuiti mama ndo pesa explication bazana idée te. Abi no baby no no. Dans la bête était non. Abi mi kum aola aocha busca expliquer en anglais. Donc ami tout ani yemoko. Bien ko babi ko zanga mbongo zana batu. Loka ba dans ba relation nga bien vie na mo zaki wana to ko tshana nga meme ko lati bien te taka fola tabola nga bi vie. Ya masulo taka na kuta na nzela na shwate. Vina nga koti sanga. Bina nga na kota 4 heures. Pongi ate misuka pole tala. Bemo kana to kota na shambana. Tata ona zwa pongi ya kolala na kene ko suba na zonga ba kuta mutalala. Na ningise boyo. Ngabi nzambe mbongo e o fana kena kana na zona 90 euros na ngao. Na yo lexe suta ya pamba voma fana kena. Beme tama benyo nduma ndo batamba la kana muibia. Na fana ngabi nada musa mutu rien. Nada musa mutu rien. Nada musa mutu rien. 8 heures, 9 heures, 10 heures. Minge fona kenit. Mutamana da ozelanga. Aya la pongi. Kwiti ya mabe Mele masanga mele avec modération mais asuba na bilamba asuba kao kwiti. Bible zo pekisa masanga te.
Mais modération, parce que ma santé me défend sur bandon, mais la modération, ça l'a raté. C'est ça le problème. Pour se retrouver dans ma kamba bon côté, il y a un baba comme la carte. Bien, mais kuitiawa. Nava na telanga bi. Na mona ka moka saki mo ivanda na ka portefeuille bi na fungola bu. Et tala maboki ambo. Tala. Bien aimé. Na sanzambe, na sanzambe nga mikolo limbisanga. Nga mama nga za mboko tombeta hôpital pour ça lisungi. Ya na mbongo ebele. Bien aimé na sala nga nde ba biso za kato ayiba saki ambongo batake na ngono bien aimé. Na kota ka loboko na benda ka boy. Na fungola porte. Bien aimé okali solo. Na chaka loboko na benda ka moka kaboy. Oyebi dollars za na buzoba yo monika obendi ka boy kantiza moi 500,000 njo na benda moi 5,000 sana kana mkena ngwana ya mkena benda ikaboy. Bien mengawa na pakata mbao na bima tana kina kitina sena kutu na mwa zakana okota kia ni ngabia vile na kotka na tona ututa mutu mundu ndego na kwa ya kila koska uti poto pona mona ngabia na kota na kabeli via na 20 euros $20 na kabeli mutu za $20 bien kawa na zu taxi. Bien aimé dans le Seigneur, yo kali sona ibisa yo. Kenkolo ayebi yo passe. Pourquoi pas na bete témoin passe na komisa yo. Bien aimé na comment na hôpital bo na kuta mama na ngapa ntaboya. Bien aimé dans le Seigneur. Na kadne zamba mbongo wana. Na uluka mama na docteur mama. Ngabi mama nanga mate zala calme azo pe mananu sava. Ozimbonga mama na zimbongo. Bien aimé na tombola maboko na kotsa mama ila balta kunda imbongo na saki na kwanza na sakite bibi na kotsa na pantalon na loboko na bimisa mbongo na bokela mama na $7 pia ya sika kwa mesri mama na ngabika mama na cha motu na sebo alela mama na docteur alela bien aimé dans le Seigneur na boka mbongo kwa mesri na $100 na uta kana na uta ko hospital na zongi sunda kute ngawa na mbango na hospital na bimisa mbongo pasi na kunda na bimisa pasi na kunda weka loko kuiba na bisika mama pasi na zina pasi zo bibi na mabika nga wana boka kwa mesa pa mambongo mama nanga bika oh bien aimé bola moleki nyonso yoka na ibisa olinga nzambe na bomoino ozana ngambo bien yo muzaka na yesu na ngambo bien bebe yoka li solo nzoka mutu na yibaki mutu bakisi na yebite nga na yibiti mama pa zwa guérison abika bibi shebe su serena yaka kuna lingwa la nazona kine na nazana siko mesh na fungo na kati na chaba kolora na se déguiser kuna kimi ya bazwa traitement ba traiter mama bika yoka nzambe bolingo yoka bien aimé mama biki na hôpital nzoto na ngomba pesi ba traitement après 3 jours no se bartipo mbanga kwa akanga we mikebele mbanga zu choc des fois ba ba kiné maboko neza ki boy babando bongisa ye bien mais c'est yoka lui après une semaine yoka wana siko na kimi pona biso na banana ke pona biso na bibishe na bosani kuna kota stade koto zala kuna na stade kuna za wapi barumbu te lingwala te zona kin kuna ko avant de ngir bien dans le Seigneur na bosa ni commune na wumel pe na poto ki fwa mputu bolimbisa bien dans le Seigneur na kima sukoyo parce que dans yo kende kina yo kende lekini mo chauffeur ma menga na victoire wana oh c'est you know the na zo na kata suki na changer ma comme na se déguiser muyibi bien mais na la pongi aussi bibi chose que ça se rappeler ndoto bien na lota manga mama na hôpital na lota 1 semaine après bachela nga 3 cercueils batem si 3 cercueils liboso nga ozana ngambo nzambe bene me ngambo na yebso yo mto pona nzambe le bako ozana ngambo bien muta koso tozana ngambo bien a komi na kin ona ngambo bien bibi na lota bibi sho lek na ngate mona beteli solo na ngungu voilà bibi na le Seigneur na beteli ki na sona la na lota na butu bacheli nga 3 cercueils liboso na nga na 3 cercueils wana moko za kurusu liboso miso za ki sans croix bébé c'est sur le thème to moko na osilisa na kurusu wana moko za na croix so benga ngalo na kota na kati ya na kakete na croix bien aimé
On dirait fois moi zo benganga na kota. Nga so na so la curiosité, na ina kota. Après moi simba nanga ozo kende wat. Nga bité mutu mo na 4 na zo benga nanga. Oh, yo monter ça cercueil. On ko ta kata cercueil ko ganya kala cercueil. Be mena sutuka bonana pongi. Na tala R3R leki nanga na jeka oyo kanga. Na banjo bondela. Ta on a la muki na yebisie. Alors quand on se na butu nga bita bicha na loti boy. Bien dans le Seigneur, les mêmes jours. Baba na compte à cercueil les mêmes jours. Bien dans le Seigneur. Yo kali solo. Na zui taxi. Na zo ken hôpital. Na yolo. Na bila kena no banda na changer bila mpa na kima ke moi e pakate na kimi. Oka oba lukanga. Bien dans le Seigneur na zui taxi. Nakata taxi wana bien dans le Seigneur. Na ucho hôpital na tali mama. So na zwa mbongo. Ola baba pa na biso na zwi mbongo mutamada amura. Koma na linga na kata elamba mo chaussette na kontra na sa reya muta maladi. Yo kali solo. Mutu pa yeba te. Bibe dans le Seigneur. Nga wana. Ce qu'on a dit na bina ke bandal pour le foot mbongo na stand ya kermesse je crois ya foire. Ce kermesse on a na foire na carton de stand mingi. Na bila ko stand na foire na pesa mbongo kambo na yiba ki na bien mais na butu na to ba na kota na cercueil. Na boyo kota. Na kota kite. To komaka na rompo ya mola. Rompo ya mola wa munene na pompe sonangol boye fine zaki boye koto asala na mamba sala ki basala total. Bawa yi banda na mola wana boyeke 24 boyeke kimbondo boyeke ngiringiri victoire boyeke connaît tout droit. Rompo ya munene wana ya mola. Ou à pépinière. Bien dans le Seigneur. Voiture pendant de vendre la victoire d'avant dans taxi, muta kota ki liboso, bien dans le Seigneur, ngana kangam bala oto mo bas na kat, ngana kangam ka kwa kindo kina fana liboso mo ambato diskita. Mo mbala kota na bati sur la taxi, mo na mo se fana na kana kati, ngabi po chefa simba simanga mo pene na fana coin. Soit linta kitinga na futa place nanga. Mo mbala pata na komi kitisa. Bien amata na coin ngana vana na coin, na portière. Yo ka to banyo to yo comme na rompo molar bien mais munene wana ba yi bandal bien dans le Seigneur na yo ka ba fungwela nga portière à voiture yo ka na butu na lota ki cercueil ba bien dans le Seigneur nzamba sala spectacle na miso bat na rompo bandal likam na ba o ba na nzamba yebinga na ba témoignage na obeta bien na ko ba fungwa nga portière à voiture tchak voiture na virage de boye na virage na courbure ya rond-point bimba fungwela nga portière à voiture ngai mobimba na koya boye di banda makadam sake pumbwe kuna ba fesi na nga nyoso mabolongo na nga nyoso boye na maboko na nga boye na makadam mutu asimba nga bele meyoka lisolo na elamba garçon wana oyo na baki na yakota na coin akati akanga na songa elamba boye na t-shirt boye bien mais boye dans les Seigneur boye ngai mobima na makadam ba to ga chauffeur telema porter funga muta okufa bien mais chauffeur aboyi ko telema na sima kongo na ngai na sima voiture na biso bien tout nanga nini ezoya bon mo benga 207 esprit de mort à l'époque zaki Jefank au musée mo kayaka nango bato baby Jefank baby fu Jefank camion munene na baso za robongo bato tout na ba camion tele makate bien mais eux la ndibiso na simezo na vitesse Jefank chauffeur azonga biso na telemi Jefank ko boma biso bien mais na palola ma ba fesse nga nyoso ba genou maboko poso longa bien mais presque za kamino na ta paradis mais pendant la dîner liama o za témoignage nanga pour il fallait na kufa nzoka mutu na yiba kambongo mutu basala mabebe na meda Seigneur yo mutu beta katolo nabi makana bato mbongo nabi makana bakonzi tu sais quoi tu risques nga moi ça bata mbongo bebe me bebe lo tikarater yo ko je merci to bimarater na yiba kande yo mutu yiba ka bato cha mbongo na maproche tika bien aimé oko yiba bo moino muko mususu bebe nzoli na yiba ka bo moinanga loko le fala zonga na ele na poko na ngwa Monique na sira zonga na la Zimbabwe nzo na kena kote na ngama ba Zimbabwe beme na yeba te yo kali solo beme na tene portière efungwa ba palola nga na sena nga nyoso awa ba
Molar batasi bati bakolo. Mwana mwasi batu Yesu, mwana batu mwana bébé chauffeur on a baluka rond-point mobimba ti akakota ti na station. Oh ce qui a son angle à côté de la station na Molar. Bien aimé, nazoka. J Frank et ko freiner soin. Tant chauffeur a bimabé a occasionné pi bien mais on a témoignage vivant nanga. Nanga va témoigner là. Nani nganzambo na tina bien aimé. Non yo ka sonya olobate yo mto yiba ko chaba maboko na poche tika. Moyibi. Soki nzamba zaina ngambo na ngata bebe na ngana tika la po mission mtazaki na futa mbongo na yibaki. Il a voulu que je paye. Yo muto yiba ko no yiba mkosubo moina yo zo mwana via batebele baby ana paria ozomo mobali kitoko moyibi mun azaka moyibi tellement tika niko tika te bien mais yamba pa Yesu ayamba Yesu te ape na ngambo abiente a se retrouver comment ko lo mabsole bebe na château je crois mtadi boma kana kanet na maboko bio kasi binga ba conséquence nini munusu na vinde ba yiba kate to mon ba via batebele le bebe ko moyibi na poto awa. Laisse-moi te dire la vérité, bien dans le Seigneur. C'est choquant, mais c'est la vérité. C'est dire accepter, mais c'est la vérité. Quand le leur permettre, j'étais là où vous étiez, bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur. Viens à te belle et baby. Aux autres, la mobile qui toko. Mouto yo yiba quand on yiba libala na yo. Okoma lo zwi mobali ala lo atikio ozu wa bimino atikio abotso bana tikio video ki malamu te po yiba ka mutu ba yiba kate okoma ka nga mobali kitoko bako okoma no etula ya Paris ya Belgique ya Allemagne le loko kota libala amabe lo bobimi amabe lo biko ozo tambola mutu otamwe mobali azo luka nini soka bandi makelelo kwa kichaka chaka ba baby so na ko baby sa bien aimé pona nini ozaki na ngambu te tu étais de quel coin ozaki na ngambu nini mais naza sûr soki nazaki na ngambu anzambe te mbele ngape na kufa même si mutu ba baby sanga poza ko déclarer biloko nenga na yibaki malgré maman nga bika kasa bi hôpital même tazali na danger za kingai bien le Seigneur l'autre so mona ngwe ben à Paris ah na ba Paris parce que video nga na yebi et c'est bien ba Belgique mona moi ça ko ba makenda nganda le kwa muta kufa mobali ba sukola ebiente amela masanga tia ko ganga kwa mutali boma ona mutu muso yiba ko saka mabe mote mesuka ko saka na ngambo a biente loko saka na ngambo a biente ozaka na mutu obomba te ekanga yo vina yo beba sans le savoir ok na tous les jours côté ma scène de niko beta masona ba canette ba rouge na maboko ko luka nini okuta e partout azotelenga libano kwa mutabungi se loko otuni bo moinete parce que vie beba yiba kele ko fala yiba te et belé baza inconscient on a bien le bien mais pona ngambwa bien pona ngambwa nzambe pona ngambwa bien que nous partager biso baninga que ser na tacha même no pona ngambwa bien lukoza na muta bien ko asimba yo lukoza na muta bien o abomba bien mais j'espère ceux qui n'a zwaka batem na ville antena kena sala kan nzambete kina tika on imagine Seigneur Jésus ko kusanya na maboko na ngai te mena ngabo yebanga lelo te Bible de elle en a 3 fois elle en a 3 jours Bible ba kiti singa Bible de Seigneur numéro na ngai za wana likolo na page na ngai wa linko benga biso abengi biso na plus 33 7 58 49 15 65 plus 33 7 58 49 15 65 ou 07 58 49 15 65 obengi biso bien mesdames et seigneurs kola pambola yo yaya mingi bayebi sekele tezala na ngambo bien mais non masanga zo mena bien aimé mais luko dans la bris de très haut oh yazana maboko nzambe il est dans la bris de très haut bien aimé dans le Seigneur laisse-moi te dire la vérité comme une souka luka au sala création nzambe peu importe ta condition de vie kolo yebi yo yende mutako zo train ko briser yo ya kolongolo défaut moko o zanango a peso forme yen nzamba lingi mais premier temps
Bien mais la première temps, Luka de Bosso de la relation en Zambé. Mi commis en agence ya Nzambe. Mi commis en intérim à Lola. Que Luka CDI na yo. Que Luka CDI bien mais Luka embauche. Venez assurer. Bien mais elle est qu'à Jouana. Bien mais le Seigneur. Jouana elle est qui? Bien mais d'accord tu vas à l'hôpital à Kitambo. Mon gars le bien. N'a pas l'hôpital à Kitambo, n'a pas l'hôpital dans chaque Occident. La voix de Dieu me dit, il y a une voix me dit, n'entre pas dans cet hôpital. N'entre pas. Il y a un gars qui a vu que avant d'être hôpital, qui tambour dans hôpital, n'a pas que bagan singa mon maman qui là. Donc mon gars n'a pas côté. Pour bien mon gars n'a pas hôpital, malade ou n'a pas grave. Amen ma sœur Bibichi. Les qui n'engaient. Au plus malade n'a grave. Au plus pas n'a grave bien aimé. Nazonga tala pota minene ba jeune makolo nakena na sila ya viki na okufa ya viki wana sekena na mutema ngamo nebeka ngamo moyibi ya mbongo batu ba yebite na beteka bandeko nanga na zo ibale mobwe mutu ma pesinga 5000 so 10000 bien aimé nzoka moyibi na uto yiba nanga na kufa mina ngaba yeba teke na yiba bime de Seigneur ya viki na zo kufa tela hôpitalite pour ngabi ngo wanza be bina ngana ko hôpitalite. Je suis en contre l'hôpital. Je suis contre l'hôpital. Je suis contre l'hôpital. Dans le plan, on a un locataire qui est infirmier. Il y a aussi un pense. Le chauffeur a signé des choses dans le contre l'hôpital. Et les cas, après une semaine, on a porté un cas qui était bien dans le Seigneur. On a un copain qui a une voiture fiancée pour l'époque. On a besoin d'un balan dans la vie. Il y a une chose, on a photo qui est tikanga. Tu vas na Gombe, alors tu vas na Kitambo, na hôpital Kitambo. Sur le hôpital moi pour moi entre Kitambo, hôpital na bandalo à Sinkini à côté c'est pour les kabawa bandal baïbe. Moi pour moi za kawana. Sur le lycée bolinga no ke bandal. Bébé de le Seigneur. To koma wana tozo ya bien. Na mutu na voiture. Sur kozali li kamne mo bi kozali kamna nzoto bien de le Seigneur. To koma wana bien de le Seigneur. Yokali solo. Voiture munene J Frank. Bien aimé, muta kumba mikonso voiture elonga na bande nango et yela biso liboso na pont. Pont ne sisa bato batebi ba mo ka pont na muke ya Kitambo wana. Ya Kitambo na bandal et tonda ma et sisa bato na kufa côté wana. Na ba accident. Bébé dans le Seigneur. Na pont wana. Mutu na voiture azo ya to ka tsini bibi. Obi ke na biso ki réflexe ni ça ki mutu wana. Bébé dans le Seigneur, o to za ki na ye. Al devia. Abandi ko tshali ngamo na kati na bike ngamo kamoyo bitumbo eza yanga wapi voiture zo télématé votre bitoke ko na treme toke ko na kata alléluia nzamba za bien bien salaire pona ngambo bien change pona na bolungwa nzambe pona yango ndeza malonga tu seras dans l'abri de très haut tu seras dans l'abri bien aimé abandi ko frère Natacha Frère Kamate, bien aimé, ayoko zo réflexe au ben da frère mais tiens, tu kaka elongi na ponka ya maya Kitambo, bato ba bi pon na lo ba yebi. Pon ils entre bandal au ti Kitambo Kitambo hôpital, au leki lycée bolingani. OK bandal so komi na se wana. O ka wana Kitambo, boso to benga su bandal ngoni ni wana. Côté ango so ni benga ni. Angola bandal mo ase côté kuna na se. Côté ngungu banini bavungu bandali mwase côté hôpital Kitambo kamika na Kitambo ya école lycée bolinga pa moko zaka pa on sisa batna okufa bien aimé papa na yeko benda fiancé na ngana yeko benda frère quoi moi mobala batu na ngana meme na liwa ati bon ikam nini oh nini nina kufa na banda na kufa tika bana nga meme na kata mutema tana ngana kuna na melami kabi le sommes bien ça menangai mais il ne faut la deuxième fois même pas une semaine bébé n'a raté accident 3 fois 3e fois tango yeko leka na sauter poto ke mbango musala nze muka monanga yebi ngate na yebi ete na vana ka boye. Donc kermesse na njana taxi
Abi na ngande ko moi sinzamba lingi mingi. Ngapena zongi sinanga amen. Ah Angola, ni kebi Angola. Amen ma sœur. Bible le Seigneur. Navanda ka boye. Oyebi mutu mpo na solo baniki. Oto kata na accident. Avant na Gombe. Na bon ba komba batu. Akufa pe. Bible le Seigneur. Soko zana ngambo nzambe, zana ngambo nzambe. Na ese pona ko zana ngambo nzambe. Beme pona ngambu ni malango oyo ko zala. Ngambo abina yebiso kakao zana ngambo nzambe. Pona Yesu kwa mo bikisa bo moina yo. Pona na yo. Ça coûte rien. Ndima e kaka. Oko yebisa nga. Bébé de le Seigneur. Aye ko yebisa nga le bipa mama. Oza bituma makasi hein. Mutalinga cha mutu na se hein. Ngabiambo. Abin ko abina yebiso kalingyo mingi. Ko banga taza na ngambu na yo. Mais mutu aza na kana makaza na mutu ma uto sale mabe mikolo uto yiba e. O sale mabe makasi mutu na oluka bo. Ataza mboka mususu. A musika be ngamo siko na comprendre. Mu yebi. Abin ko abina yebiso ko banga taza na ngambu na yo. Mais kangama na nzambe makasi nzamba lingyo mingi. Okufa lelo te ko banga te nyoso yele ko banga te okufa lelo te. Wana longue vie. Quand le fa bomba ça me bela au sana yo. Oui, je savais. Je disais Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux et non ce que moi je veux. Abikola lingi o mingi. Oh bien-aimé de le Seigneur, laisse tomber. Pour nangambwa bien. Longo de l'autre côté. Quel nangambwa Yesu? Ezayango nezaka sekela malamu. Naza sûr que na yebaka Yesu na bomo inanga été à cette époque-là. Que na yambaka été. Mbena sina kufa. Ce qui Yesu azongi te na obete la bino dimanche prochain. Poni na koma Jésus-Christ est Seigneur awa. Na koma awa Jésus-Christ is good, is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Na obete la bino poani. Et loko ni ne sala na koma tatouage oyo. Jésus-Christ est Seigneur dans ma main. Oyo. Oh, na koma Jésus-Christ is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Ce qui colle à zongité, à bon, mais simplement, dimanche prochain, on va mettre notre témoignage à l'eau. Pourquoi on a bétan? Pour n'engambois bien. Bon, moi, il nous apprécie, n'a mis son zambé. Trouve-toi un abri. Nous, qu'est-ce qu'il y a au bomba? Mais le monde de mon lilien, ils ont divisé, ils ont partagé. Ils ont toujours. Na désordre. Bien mais yemoka muta opeso yemoka muta traumatisé yo. Yemoka muta opeso yo. Yemoka muta oboma yo. Nangambo za kuna sécurité zate. Na yeso mamba solo. Omoni babulu yeke onga na tamwa na nzambe. Babulu yeke oyo tambola na nzambe. Batanto plutôt wana. Soko zaki na ngambo kwa mwana obuka amibeko. Soko zaki na ngambo kuna ya munguna. Osobila liboma kabasi ba bomo ba sacrifier ba bébé samisu bana na yo. Betaka tolo ko sa ngambo ya bien. Ok osumuki. Ko la vanda otala yo. Oyo sengi pardon bi je te pardonne. Oh bo continuer. Boke. Ok soko to mo tengami. Oyo bi Seigneur. Wana solo ko ndima mutu beta ki Bible maman na ngai. Solo mutu wana lobi la Bible et condamné tatouage pour na ba esclave. Moi je ne suis pas esclave. Mutu beta ngata sa volonté na ngai moko. Esa volonté na ngai moko. Donc ce qui Bible be que ton oui soit oui que ton oui que non soit non. Ce qui yo lobi na okezali lisumu ngai tiko bana ngai na kondima na ngai excuse nga na beti soli bakute moi na nzambe, ça m'a jamais dit que c'était un péché. Tellement que j'aime mon Jésus, j'étais na posa na komaye. Ezaki lisumu pona baba za baninga kwa attacher elembo na cho elembo na ngai esclave mabaye bakoza kanga tu m'appartiens nga siko oh na mitie elembo que j'appartiens à Jésus-Christ soka dans lisumu kolo emo kasa na moya mais ça la tina na tie elembo oui na yebi que tatouage bien aimé dans le Seigneur bazali ko chango batu lokole elembo ya esclave ezaki mutu na zo tia mutu asomi mutu na pe baye bakwana za ya yeli appartient à beti elembo. Ne atanga ba levi ba condamné ko kosa muninga bongo te e komi lisumu.
Mais là, c'est moi-même, je me suis tatoué. Donc, je suis esclave de Jésus-Christ. Et je suis contente. Ce là, c'est une esclave de Jésus-Christ. Il y a raison, on a tiré qui en dimanche que le Seigneur. Et on a la signification. Mon concours, parce que c'est dans le côté dans les Cambouis. Mais le Seigneur, laisse-moi te dire. Ce qui n'a pas de bien, mais notre homme sont en bon mot. Pour n'en bien. Zan n'en bien, zan n'en Yesu. Bien, mais tu peux beau dire. Tatouage est à l'issou. Oh, nzamba na ngoti na te. Nzamba na posa motema nanga. Njoto nangeza tatouage. Bongo motema nangeza ndenge nini? Yo njoto noeza na tatouage te. Motema na weza ndenge bien men. Ko bila tuna na pokwa lelo. Ce n'est pas le tatouage qui est dans mon corps qui condamne que nzamba linganga. Yango ba na zana mingi ba valma zako banga ko yapa na Yesu. Condamne Seigneur quoi Seigneur Jésus-Christ parce que tu as un tatouage dans nzoto parce que le monde le condamne tatouage au tien dans nzoto eza mabe eza lisumu bien mais le Seigneur Dieu s'en fout de ton tatouage on est ça bo solo nzamba na titi na yote azana posa motema na weza la pire mais bien le Seigneur ngana tche tatouage yo na bien encore za contre tatouage na ngebomi mutu te tatouage aux gens bien mais tumbi mutute mais yo na tatouage na ndoto mais kat no kindoko ni ko tikate songi pai kindumbe pai moyibi pai obanga kanzambe te oza tatouage te mais Jezabel makas na kata ba église kokoi sa basala nzambe tika na ebiso vérité to longo na ba fitité bela na nzambe to ke ndenge nzamba lingi to longo na ba fitilité to zali ko zonza ba na nzambe sima likolo po na ba tatouage parce qu'ils ont mis la masanga parce que boy Dieu s'en fout de tout ça il s'en fout yo ka solo nga na kufi bankusu ba boya ko lia ko to po na tatouage to le koto na nga ko pola te po na tatouage bien-aimé laisse que ton cœur soit disponible à l'écoute de Dieu bien-aimé quand on a tiré ba tatouage na yote ato comment tu na ilongi il s'en fout ana posa motema na yo ana posa âme na yo eza la purifier eza la malamu na misu na ye yango nde ya lingi azana tina babiloko nyoso ndo boloba na biso te bien aimé le Seigneur sobi to tanga ba tatouage to hotel mais ba bijoux pas bible zobo ya ba bijoux parce que ba pharaon bazako sana ba bijoux ba or ba dieu étranger au moins que tu se disperser de gauche à droite mais nous avons pasteur ba bijoux mais zonga la carte Bible bon tu le bit tatouage ça le soum bien dans l'andibino gloire à Dieu mais ça la partie de la Bible les obo ya bijoux parce que pharaon banzamba ke wazazo ba or que de là bas banzamba ba paya mais aujourd'hui les pasteurs qui m'ont les bijoux qu'est-ce que Dieu en a à foudre de vos bijoux, vos tatouages, vos vilamba. Azana besoin motema na weza la sembo, motema na weza la malamu. Yango me baba bazo bake oyo zo kokota kati ya ndeza wo moto weza ko bima kati ya moto. Ozana tatouage te. Mais ozana oninga na yo. Mais tu n'as pas de tatouage. Si on a yo, na moto azana tatouage ya na boma moto te, mais yo zo boma bato. Nana za malamu. Kindoki kat na tatouage mais kindoki kat ni ko yambola te. Bana bana ko te o Yesu Kristo mo ino kindoko ni ko tikate. Na baba ngaba yeba te ko zaka ndoki, ba yena ko yeba. O kisina 50 utaka ndoki. 70 ans ndoki. Na yo, na moto na tatouage. Nana za mabe na miso nzambe. Qu'est-ce que Dieu il en a à voir de nos tatouages, nos piercings? Ça n'a rien à voir. Et ça nous autres appellent ça au cadeau. Fait de ça, c'est que yo lingi. Mais mon lit, mon a onde za la kimia. Mon lit, mon onde za malam na miso nzambe. Oko bongi sa nzoto na yo. O zipie lambati ao. Mais ceux qui am no za mo lili. Et ton ça mena mabe. Ko lo za na ngoti na te. Adam na Eva za otamba bolumu na kata jardin dedans. Nzamba sale bona bilambate. Bazaki bolumbu. Mais le ko ba yeba ki nzambe. Bazaki na ngambo nzambe. Eza otala nzambe te bato za bolumbu. Eteli bango te.
Maintenant, quand ça le somme 4 na bango, n'est pas ce qu'on a fait qui mise pour la hôtel à bango. Bien aimé, n'a les ayoté, mais je te dis juste la vérité. Tout le monde a la futilité. Le babi sozo, moi n'est qu'au sambe, tout le monde sambe là, bah on peut extraire ma sanga, bien aimé. Place moi dans la Bible qui m'a sanga ça les soum. Kolang wande comme les soum. Il y a aucune différence. Et le Bible ne vous livrez pas de vin, d'alcool. Mutu soba yako sambela na moka eso ngo sambela mwa eneken nga na otika bene menga na ebiso yaka na eneken na yo kola linyo na eneken yaka monde d'esprit rouge wono melaka bene mezo tango partager lenga yebisa bande comme so maksabi a obenga ba linga alcool bois toi adorenza me bo mona ninza ba osana décider ko otika masanga yemo imdenga na oyede akunya molimo mo santo de otika masanga yaka ndengoza likola ba préjugé ndeba na nzambe mi ba ko malibanda te kolukelonga na nzamba zo banga ligwa ko pointer batu misapi unuzo melaka ne masanga langwaka mais ibinde bazwaka mwasa batu te mais yo melaka masanga te oza mutu mo santu mais ba ser nyoso na église aussi lisa ba frère nyoso na église aussi lisa kana jipu na mulai wana mbana mama pasteur kaka na jip na mulai wana bana misa to bota ngona ba choriste kolo il s'en fout tout le monde hypocrisie bana nzambe to bima na hypocrisie tout le monde la distraction yaka pa nzambe ndenge ozali ngana obengo bien dans le Seigneur na ba kwiti na oyaka nkolo lingi yo na lokuta na oyaka nkolo lingi yo yemo ko mine ya ko dresser ko peso sensu ya lingi kendo zo cede ina lola kene ko luka abri oh bien aimé donc comme on a point on a ciment dans la Bible que ne vous ivrez pas de l'alcool ne vous ivrez pas et le but est que tout en français bien aimé dans le Seigneur. Moi je suis contre pour les gens qui modifient la Bible selon leurs sentiments tout en ma commune n'engezaleli. Parce que beaucoup de gens, les lots, modifier la Bible selon qu'on dit manabango, oh comme bon coûte même ma casse, va quand même quoi ciment ou du sauté. Le quoi qu'on modifie Bible, le quoi qu'on a que ça qu'on y a mingi, et comme ma casse, on a droit à la 5 femmes. On s'entend qu'il y a bon mot inayo, on a facile on a moi si mon côté. Ba petit sauté, on se la kamoko linga bon sonde moko. Mais le quoi on a hypocrite. Au boy na yo, on a au Bible lobby, au préfet lingano ba c'est. On a seule conviction bataille yo bien aimé dans le Seigneur. Si c'était ça, Dieu il allait pas premier miracle à Jésus-Christ bien dans le premier miracle à Jésus-Christ bien dans le Seigneur. Ezali ko bongo la mai masanga. Alcool ba meli ba langwe. Jour ka bona ba disciple bien aimé dans le Seigneur. A supeka masanga 20. Akaboy lusuna ba meli sus ba kabwani. Ce n'est pas l'alcool qui est le péché, ce n'est pas la bière, le vin ou la bière qui est le péché. C'est la dose et la quantité. Tout excès nuit. Mundela loba, na français. Tout excès devient un péché. Même quand tu aimes beaucoup le sexe, bien aimé, ça devient un péché. Olimba kama olata mingi, elle est sumu. Olinga alcool mingi, elle est sumu. Olinga kolia mingi, elle est sumu. Olinga ba no mingi, elle est sumu. Les seuls moutons dans les sumu, t'es la mouki, olinga nzambe mingi. Alcool comme à ma bé, ma sang comme à ma bébé, n'a pas encouragé te, pour en bien. Mais comme à sumu, tant comme abi, on mêle aux autres langues, ça contrôle te. Tant aux autres mêlés, au monde qui mêle aux langues, aux autres sobi tumbatika yango, c'est que l'ingio te comme sumu kisayo. Et on bébé qui le monde qui somme le boko non, et comme occasion de shit pour nayo kata yango boaka. Tant au monde comme la masanga, que so bandi vers moko rotu na moko te faut comme la misa to 4 au langue. Tika. Tango lango komoniko bundaka tika tango moniko lango ka okona memako na ekobo ya basi tika et comme ils sont pour nous c'est à toi de faire un choix mais Bible comme place mo te que tanga déjà l'apocalypse bien mais ko changer amalo banzambe te wala tsana kondima na ya mutu wana te yake okay alcool ezali sumu ma alcool et yoka na tamo mo soko za na kwiti et bien que bon lango te ne ivrez pas d'alcool, mais ivrez-vous du Saint-Esprit. Ko langue, mutu a langue hors contrôle.
Moutou à langue, hors contrôle bien dans le Seigneur. Donc, ningma hors contrôle na Saint-Esprit, quand on a hors contrôle na masanga. Mais masanga quand on a mon vers mon langue. Donc pourquoi on a niveau au langue ils a habit. Soit pour me na vers mon langue sur tika, c'est que l'ingioté. Et puis sur libre choix. Les loba na minga zana posa bonde là. Mais quoi mais là qui canette moko. Boloba que alcool les a di sumu. Akangam na kwa mwa bonde les a talali ka bongo. Okazana droit nzambe merci quand même. Toi tu vas modifier la Bible bien aimé le Seigneur. Car la Bible moko oyo. Et le but que mon bazan doit bala basi 5. Ba bala basi 5. Mais ba pasteur bon ba boya rango. Mais na sa église on attend 10 ba sœur. Basi nae. Na ndenga ekobo. Au cause bon officiellement. Mon to condamné azate. Oui c'est la carte Bible et permettre au bala basi 5. Mais le quoi ngomi nakisa mo santo. Fidélité na moi simoko. Nga na yebi nzambe c'est bien beau. To ça yango. Oyote ya batu fidélité. Mais libanda yo moko ndumba. Mais soit moi soit na bala officiel ma Bible pe qui c'était. Et parce que la condition moko linga bango so ndenge moko. Parce que bolingi bi moko mais beaucoup mais sa Bible makasi. Niveau to so komisa yango, on n'arrive même pas à les respecter. Tika ma combien ça ka ndenge zali. Ce qui Saint-Esprit permet que le bino peut se confusion que comme la masanga ezali sumu pona yo bien mais garde ça pour toi. C'est bien beau. Mais dans la personne la Bible lobby, la Bible lobby. Ne vous ivrez pas ko langwa masangate. Langwa molimo mo santo. Mais comité que comme la masanga ezali sumu. Comme les zelo ko musuko langwa zelo ko mususu. Pour Jésus yemoko abandonne l'alcool. Asuki sans alcool. Nazo ki maïté. Tant azo ka bana ba disciple ça maïba mela. Parce que lui-même il était l'eau de la vie non. Il faut pas ça toast na mai. Anazo ki entre no mai na lipa bokanisa nga ma jusqu'à 20. Mais là on raté, surtout ba ke Jésus linga 20 makasi. Po ayaka na bamba 20. Aya bandi ba on a 20, a osu ça ki na 20. To benga Jésus alcoolique. Tout sur la vérité. Et la carte Bible ngate. Ngala bakise le côté na pas au contredire te. Mais tout le so na bon ezana modération. Yango no sepeli ensemble. Mais ce comme excès. Ce qui est comme excès et comme ils sont bien aimés. Yo ko fijaka na ko bateka kaka ndengo za na bakanda na excès wana. Et ali sumu. Li sumu ezaka teke. Eza masanga tango linga njoto mingi. Boye bisanga. To sono vérité ba na Nzambe. To komo ke na suka. To zon kana makomi awa. Aimez-vous les uns les autres dans l'amour de Dieu. Car il y a des camarades dans la hypocrisie. Mais tu pêches. Tu pêches. Eh, écoute. Bien mais tu pêches. C'est là la raison nous avons aimé-nous les uns les autres. Mais mon bal venu na c'est si là. Okomona ba makaniso ba basi mbali misusu. Mo vani seka ndaka vanda wana kizengi wana futela nganda. Osumuka. Mon bal pareillement. Sentiment seka na pa basa libanda bolingo ndako c'est si là. Tu pêches. Pour bébé ka aimez-vous les uns les autres. Okata olinga moninga na otenengo milinga. Ya on est les choma liboso ya munene yangwana. Botika masange vanda. Masangane ebimisa mutu caractère mutu ndengo zali. Omoni Noé. Omoni Noé. Tango azaka tellement na passe ya Nzambe na motema. Kombona Nzambe ko bikisa bango, ko bimisa bango. Après mbula ko beta. Abimisa ko sa moki ba se retrouver bango moko. Bakomo linga na bala na yena basi na yena bala boti. Et il avait ce mal là dans le cœur. Comme il buvait Amélia Langwe, abandon silikela nzamba se retrouver mutakala. Alcool ne ba bena ngwe bimisaka mutu bo moto mutu ndengo za soko za violent. Tango meli masanga ko bimisi caractère na yo. Yango ba ko baza ba mutu akano na sama sanga. C'est que ngonda zali. Bien aimé, lisumu eza masanga te. Lisumu eza abi.
quand tu le bois en excès, et ça te ramène à pécher, ce qu'on me dit, c'est comme un poisson et kobo, tika masanga. Dans ça clair bien, mais a changé si j'étais. Dans le but de malam. Ce qu'on me dit, on me dit, masanga. Et puis ça va poser un zoto. Mais ça va me dire, masanga, ce qu'on a vu, mobile, ta ou la late. Tika yango. Et comme il le lissumu. Moussou soka meli masanga, comme votre incompréhension est grave. Tika yango. Et comme il lissumu. Yo pas masanga comme on lissumu. Comme il me a couiti tika. Mais yo devait la moi canette non moko. Na yipson kola linyo yaka. Naba couiti no pekaka yaka. Ye mon kolo au peso dose à mes yeux au soukisa. Ce pas le bino au tika. Aïe n'enga au sac pour tika. Yanzam bezaka na pété nyon so reforcer le côté. Molimo mo centre zana pona au kamba. Eko diriger eko sunga yo eko soutenir yo. Pe on dit matin yo mto tiki masanga. On dit matin yo mto tika kinduba. Bien menga vana bona ndimate. Na kwa vana bona vani mpiaka. Na osenga baba kabela nga 10 euros kabela nga 20 euros Defi sanga Ah. Ngama zoba na entreprise na ngai. Na la poste à fond de commerce te na nika na démarrer. Mais quand on a au côté la bombe inanga. Tanga tiksa na lana no kutu ko sambela te bina zonga na mpe ko sambela te. Na zanga no ko zonga na ko sambela te. Ça banana tika vous savez combien d'années? 12 ans. Non. Dans il y a 11 ans à poto. Donc 14 ans. 11 ans longola nga posa kindumba. Bien mesdames et seigneurs. On kola longola nga via olinga mibale ya batu. Meta unzamba chaka nga kata bomo inanga bana babilo baninga nga oda kolinda bango. Bazana lin abazoka nga so na okosa boko maka maxi a ozokosa. Moi j'aime ça. Nazaka muteli bosso. Bagam na ba oba yebi nga ba yebi. Bien mesdames et seigneurs. Mettez on colle yako tiki sanga posa bo boulou. Ya ok ba boîte de nuit. Pona ki na comment que soit boîte de nuit ya kilo sepe na ko bina. Nde ba nyoso kina na kila bina sali lo yenge na zongi. Ya na ke luka mobali. Bien mesdames et seigneurs. Nzamba zo yokanga. Il y a ça fait là même nana. Nde le kanga na délivrance te. Le quoi ça le nzambe sunga ngai. Ko la sunga ngai. Na kwa pe na vani mpiaka bona nimi na ngampiaka. Na kwa pe wana bona def sanga kabela nga makisa so na mbongo te bale elwata nièce nanga comme le balanga Christelle Fernandez nta chokoza so na mbongo te nga bien mwana nga. Pour za mwa mukia mona kala mbongo ba yebi vina ngate. Abia nta chokaba lusute. Oza so na moto maka mtomo osenga ba 10 francs bien mais parce que yibisa na zo mbongo ngata mona kala amona mukia mona ngata zo mbongo. Nzamba pesa alongola ba maman posa mbobile me nazana kipilita mbongo baba yebinga babile bisobile me alinga mbongo omoso nzana bikibile me botika batu ba ndenge pa Yesu ndenge baza soki alcool eza mabengo kole mo ebine nya olongola bana kata alcool soki kaza mutakwiti kole mo ebine na olongola kata kubile me kola longola nga na ekobo alongola nga posa mbongo nazaka mutalinga nga mbaso na mboto to sola te o to sono mnoni niki kunga so na koso bana nga masero kosi. La de me faire une vérité bien mesdames parce que c'est un témoignage. Ceux qui n'ont pas la cause nika goyebisa yo na bomene mabala combien pour zuka mbaza mbongo temeto mais ya yo ne mobile menga na ocha somso bokabwana na ko satu bokabwana ngaza osalango eza osanga choc comment mutakoza mobile pesa ki mbongo te na linga mbongo tellement j'en avais aussi besoin. Bon la bitike ko futa banda ko banini. Bien mesdames les seigneurs. Tant kolo eko kutana na ngapo na tika viwana. Et le kwa libo sala nga grâce alongola nga posa mbongo. Ba visi na olinga ba lit na lata bien na alongola nga ba posa nango. Na ko pe na lati na nga bijouté fantaisia pamba plaqué na lati na nga. Nana esengo. Oh, c'est impossible, comment possible? Nous avons pas si pour lata. Nous avons pas si pour lata lamba $10. Il y a 5 de bien, nous avons lamba €2. Et je me sens l'aise. Au moins, il y a encore un bon la bombe ya mutu. Bien aimé, à l'on a bloqué mi oh, nous sommes là que l'on connaît ça les sous pour na yo.
soki masangeza mabe pona yo yo ne la ka maona nzambe kola yemine nya osala po longa likambwana. Je suis la preuve. Tant qu'on a combien de personnes on a vie à la boîte de nuit. Alors on a la vie. Il y a prostitution. Et le roi le bossa pesa nga musala. Asale no ke théâtre yeba de foot nga bien. Et le roi le bossa asale ke théâtre. Na yeba na makasi na pota funga ba porte na poto awa. Obis beba maxi bondo na yeba nga kana prostitution. Na yeba nga. So ba Gabriel ba ko lubango te na mama top. Toi on a vérité na yeba qui connaissait ma vie? Personne. Parce que malgré que je les faisais dans la prostitution, on a bien, oui, dans l'émission de mon bien, on vend, il y a propre, il y a batali colo. On a pas na bateau, mais la mission Nzambe, il y a banaki. Il y a un gros bateau, la mission Nzambe, c'est sûr qu'on va Gabriel, il y a malgré mon en a été. Mais tant encore comme la posa au salanga bolango bien aimé, et le quoi le bosso te yakinga, à comprendre que mon a linga mbongo mingi, à capacité. A comprendre idaka tina ke mono so na tiki na passe on zakana vue akindumba oyo et le ko ese se mobulu aza mibali awa po linga za la bien et le ko boson ko banda ofuna na ba porte ayo sala nga grâce bien dans le Seigneur asala nga grâce ya liboso ba théâtre na bandi simba na poto so bika maxi doit nga ba code. C'est comme ça que Dieu a changé ma vie. Abatisi nga pesi nga succès mba moko ya likolo na komeka sona ko sa kindumba na moko ba sa ko sa kindumba fwa mo moninga mutu mo moninga apanza nga sango tala baka manzama ndenga salaka tala baka manzama salaka. C'est pour ça que Dieu m'a repêché dans ces péchés là. Je parle de choses vraies bien aimées, sentimentées. Ngana ko isa mutere bona ko boza le sumu o ezali sumu panza men kole mo ebindenga nya kolongo lango ngake posa nga ezali kaka yaka pankolo ndengo za. Na caractère na ya malamu tu ya mabe na mikumba no yaka yende le maître ou adresse akabatu yenda ko dresseur peut so sensu ya lingi soka lobi ke masangeza mabe pono anya olongo posa masanga soka zaki cigarette ibinga olongo posa cigarette soka ibinga nya osala soka zaki nzoto ibinga ko dimino ekobo soka zaki moyibi ibinga oyibi soka moyibi za mabe ngai tata na ndolo bananga lelo bien mais musaka musala malamu na nyoso tout yaka molimo mosantu le meilleur éducateur et ça ngate za yote. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est lui qui dit que les kabatuniens sur toutes les nations, c'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et ça ngate. Ce que les gens ont dit, les Cambouans, les Souma bien-aimés, aïe bien n'y a salaka. En fungolo, pour l'ingate, bah ouais, ça l'étouffer. Il y a un Zambé qui a pété, on a légèreté, on dit matin, mais c'est salami, alléluia. Il y en a bien, mais pour n'angamba, Sukiawa, tu connais dimanche prochain. C'est une cola zongité. To continuer dimanche prochain. Pesanga ba mena bien, matsa ba cœur, se comprendre quelque chose. Dans ce cas, ponanga mwa bien. Les restes. Le reste, kola yemoka sala. On a comme une bonne nouvelle pour qu'on bien aimé. Ponanga mwa bien, ponanga mwa bien. Le reste etikali. Kola yemoka sala. Yaka kandengo zali. Soko zana ba kisi yaka kaka. Soko zana ki moyibi ya changer coin le moi quoi on zaki nango ya les restes le molimo mon santo et apprendre bino et quoi apprendre koloba et quoi apprendre ma bien aimé tu vas même pas comprendre tala tant molimo mon santo le kana c'est même de ça musala il ramène la transformation il a fait ça avec moi bien aimé n'est-ce pas mon soda nazaki sunde na ba bino boete. Nazoena ko sala penza mbele sute kana mokili kola kuta na ngane nazolenga bin kola lembi vi oyo kolo be ma pesa ngalo bosono opportunité théâtre bando futa bato ko mokabila ngaba osunga ngai na bando la tasoni i nayo ke kabolo kila mutu mso mona kemisa yebinga mona ngara TV ayo panzanga sango yo mama nzambe na panzageza bonga okeza bonga iteza bonzambe kola zo taye na yeba bien de Seigneur. Après 2 ans, après Singa Libala, après 6 mois, à même la poto, pour y peut-être non, se retrouver dans le pire quand on zong la lissousou.